na bino kitoko bolinga gaye yo yewe misigara television yaka kotale ye bakura kalokondo macha bonde ngongwe yake ye bakura kaba ouais balobi Miss Girl TV et surtout bolandaka émission awa biso quoi émission ba diaspora balobi na kata Luanda balobi to s'abonner awa maramba bien ça émission ya bien ba mamwa kitoko bozoma information nyonso ya kitoko oza na kata Luanda quoi balobi Miss Girl TV soin au senti chaîne dans l'équipe bango quoi Miss Girl TV c'est bon s'abonner massivement à Miss Girl TV et puis bon la émission OT non ma solo ya love donc bon s'abonner hein kaka na même chaîne la Miss Girl TV donc bon s'abonner dans la poste la bino je vous aime beaucoup. Lokola mon message non, mon message nanga ko yambela bino ba musicien, ko yambela bino ba comédien, ko yambela bino ba artiste, ba pasteur, ba sala ka défiler na plateau yo melelo, na sepela ki na yambela bino ba ndeko basi. Na ninga ya ba diaspora bo ya zana ba biloko bebele ezo senga ifoto solo laka. Pona ete ba ndeko baza libanda ba yebaka ba réalité mususu oyo et c'est pas ça awa na mboka ya Angola. Tokosola sur ba relation amoureuse. Bien que naza na loboko na nga ya mwasi na bandeko basi bongo naza na côté kuna naza na Nick Boende en couleur azape moko ya ba invité nanga na poko lelo na loboko na nga kaka ya mwasi na lokoto yo na nazana na Jaël la diva eza bandeko basi na benga ki bango to mekepe ko solola sur ba relation amoureuse nangola awa il y a trop de réclamations et pas ya banoko bazolo ba que non vraiment bolingo ya solo ezala raté parce que bandeko basi azana etamboli ya malamu te balika chongi chobolo sadi na ebité wana opesa rara message ndenge bandeko basi ndeko bandeko mibali ba réclamaki ça dit prochainement je vais aussi recevoir les hommes bazaka mibali awa na plateau oyo ba pesa pe ba point de vue na bango pourquoi ba relation na biso surtout na génération lelo ça ne marche pas il y a tant de réclamations baliwa pe pai parce que bolingo ebomaka oza vérité ya mwana allez tu truc sur pas Patrick Bekam yepe asungi biso ndiye pas sungi biso souste ona Angola tutana tout surtout na Luanda batoko tutana se dit si ezo simbate ça dit ça par rapport ya nini tant to kolaka ebike ba boti na biso ezalaki ete boyebeka na mama boyeba mama kana papa boko bota ma 10 boko bota ma 15 mais kana mama moko tant susu kana papa moko mais lelo eza ya réalité te surtout na mboka ya Angola awa ici kezwa biso il y a tant de divorces alors j'avais pensé que tous en bande ko ba si boto mais que peut ko discuter sur yango est-ce que ils a problème ya mibali est-ce que ils a problème ya basi c'est-à-dire nazala bande ko basi bango ba ko expliquer bino pona nini banoko bango bakima na biloko ndako sobo bibi ko kebulo bango ne faut expliquer sur réalité wana et ça par rapport ya nini etabol na bino comportement na bino za bien te pona nini bozora bolingo ya solo te lokuta na bino le kaka mingi c'est-à-dire nazala bande ko basi na pesi bango na mbote avant na kende na mutu ya likambo ya poko lelo bono ti Jaël la diva bono te Miss Girl boni bien Angola nzambe santé nyonso nzambe obatia ça va bien dispo ya répondre na mituna na biso nyonso Nick en couleur vraiment ça fait plaisir ya ozano na plateau oyo boni santé oui ça santé très bien na baye bioté o se présenter pour ça la bango pe bien ouais nga na kombo ya Nick Boenga en couleur voilà yeah naza pe bon eloba oyo zali ya no lisumu te quoi naza mwasi naza mwasi comment on boza dia mwasi ça dit ça rôle naza mwasi nga kunitenga dinanga mwasi à part par rapport ya liso na bengi selo na poko lelo na bengi biso na poko lelo est-ce que oza pe na sala mususu o salaka autant so bat ba yebeli o mingi nango c'est oza dans libre tu peux aussi ouais naza artiste et comédienne voilà na mekarape ngoko yebelo kwa OK bon elo ni bolingo
Non. Art. Vraiment. Nameka koyeba mo eloko yango Vraiment. art yango. Ok. Ya nasepela pe un jour nakoma pe lokola baartiste oyo nga nalingaka mpo na revara. Ok. Nalinga mpe nga mo mpe mosu navandi mpe naomitala naosepela mpe nga bi te so naoza boye mpona ndaosepela mutu mo fulani. Vraiment. Mais lelo mpe opportunité epesameli nga nabimi mpe na miso ya bato esanga bien. esala bien mais eloko lelo tobengeli o mingi mingi parce que omoni bato baotala émission oyo eza pena masolo ya love tosolo yango bongo. Niki en couleur, moi j'aimerais savoir na bato baotala biso pourquoi il y a trop de réclamations et pas ya mibali. On dirait c'est comme si ba relation amoureuse na ta o na kilelo nde tokoloba ezosimba te côté na bino etake bandeko basi etake pe ndeko mwasi pour ni ba relation amoureuse ezo compliqué ya génération de tia lelo voilà. Bon mpona nga na oloba bon nayebi te Angola so ezalaka mai bon nayeba te po biso na Angola topetaka biso nyonso je te le dis mingi bandeko basi to mibali biso nyonso. Ok, na basi na mibali na Angola topetaka. Ok. Na mobali mo boye okalikile mobali na vitana omoni souvent to tolingana toyebana te. Ok. So to tolingani fo toluka toyebana te. Ok. Mais souvent na mibali misusu bolingani bosai pas même un mois aluko botele ndoko mo boye pena bolingani bo alukaka obotele. Aluka non te ya aluka non te ke ayeba yo comportement na yo ke niki azalaka ndenge nini caractère niki mais ya alukaka nde obotela ye. So wana yeba te raison na bango ezalaka ni mpo kaka mpo na bana mpo bana ngo mpe basupporta bango te. Voilà. Po mobali wana maturité mobali ayebi mobali araison na alobi alukaka te ke bobota. Aluka non premièrement ayeba yo famille outi quartier outi pona Angola na biso franchement misre tokutana ba fazer ya mibali makasi na ba fazer basi je tala na biso vrai tokutana ba fazer na basi msusu na basi msusu na Congo wana baza ba fazer et puis la mibali misusu baza ba colonaire na Congo. Tema Angolais mboka bana Angolais sangisa biso. Ok. Tokutani boye toyebani te niki boyenga uta na famille nini. Mobali nanga soit disant fulana uta na famille nini alinginga na lingi epe. Toto lingani wana pupu aluka te ayeba nga na zanani. Ngabe na olinga te na yeba yeso azanani motema bolingo ka emema su na mninga buzoba. Po na Congo soto lingani. Ok. Moi pena yaya no beto so comme na âge mo bo esenga ke ba beto sute moi pe yaya na benyo pene petit na ngai. Ntomoni pena olinga yeyo. Na ba ya no ba ko molukelo ba yeba ke mwamba na bima na famille. Yo komo luko bungisa biso ndeti momu. Limbisanga na loba bongo. Pona yo Nick Boyenge en couleur. Moi j'aimerais savoir la relation amoureuse ezo simbate bolingo ezo simbate na moko pona nini. Bolingo simbate parce que to yebana ndete. Mibali ba apprécier. OK. Ils ont pas si toi apprécier. Nga misusu na okalikile oka mbala na ndina miske ndinga za boye a vivre bien na mwasi na ye nga pena be fon so alingi nga fona kota na puli na ye msu ndinga laita mwasi ne nga pe fona ndolata bongo so ka ne bongo te miske la okalikile yo ke petit moko boye moi ngolimbisa nga moi katula soit fini mo toke na ngo ndenge stringi toke na ngo bongo oui voilà poza ngo eza mission ya love ikina na ngo bongo
moi quand la soif il y a calculer exemple on a le check à Miss Gen des amabé non bon na la vie na décrit azawana tu as décrit tu bon na décrit tu bon pas azawana vraiment c'est mieux azawana donc na ko ba kate yo bon na tika exemple OK vient na décrit sa ligne au boye au calculer to gile vakanda na niveau wa Congo papa ya 27 d'or au calculer OK non ndeza boye petit on na linge boye atani baguna ngate bon à cause baguna nga mais na momi na nga na palais na au calculer te ke po na zana na au calculer ka na beta na tika nga Niki nga na za posana yiba question na ngeza yiba omoni masolo esenga ke non to yo solo la pona nini mibali bakoma na niveau yo zwa deuxième femme wana to yo solo ngo parce que émission ndenge bandi boye nazo ke no bongo eza deuxième femme eza ke no mibali bo calculer bisoté est petite wana en couleur au calculer mais yo so calculer te yo to zoeka kwa tu la soit finalement bo bambi otiki na yo so quand est-ce que yo o comprendre que mobalo azo calculer na ngata azo ngaka tu la soit bon ngai nataki na ba discipline nataki mwasi wa loba ke o na bina ebi mobali ngakune na mobali so yo kosanga na yeba c'est faux et archi faux biso basi to yeba te to yeba après que muto akosenga to moi après to lingana une semaine des semaines personne so na mo comprendre que mombalo anoko aulu kaka bumba nga pa kenae OK aulu nga te poza nanga aulu nga atala mi ba msuba kalkia ba sabomi pena 100,000 kwanza na ye OK aye pano lobby apeso 5,000 lobby kuna 5,000 lobby kuna bimiso amelisio c'est que na angle mususu bino pe boza intéressé là non to solongo bina point pembe c'est que bino ne boza intéressé la bochaka na mbongo ndeti liboso vous en attendez à relever la vérité. C'est-à-dire, ça doit flasher au moins 5,000 pendant une semaine. C'est-à-dire, dimanche déjà, il faut fouiller ma pote à 5,000 pour vous quitter. Ça. Ndeza boy, na rosa boy. Nga na calculer ba ko pesa nga 5,000 kwanza na mtia malamu. OK. O pesa nga taki sheri nanga. O pesa nga pina bi anza me merci. Na la moto au considérer nga. Aibi ke na liaka. Na melaka kaza boy siko tanga na kanselo bongo yosko yo ba idane za yo saka o selaka ne 100,000 kwanza no tongo evide apoke na yo parce que comme na moi c'est tongo de lo kwa ne sala melie biso be bas to ba tu to na mitema te papa OK nga na lingyo na mutema ya mutema pene na lingyo ya solo mais yo so calculer ngate yo zunga rapo bet l'homme soit yo na se plana bandumba OK zwa nonga petit rien neni apela ndibi pa mikolo fona beta na yo fona zana ngamu ana kopeke ta vie oyo a calculer ngate me a sepeka zana nga na ba minutes wana ndetse batamo robo ce que no batamo ba obwaka na okenai e swanga te mais yo ye no bébé ndi na bwe moi sa vie na ngeza yo c'est si c'est là papati patata après to na okoma yo oyebi oyo kotanga te voilà Oranza na imagine te yo koti singa yo osenga na koma lokwa na kuna makasi okoti singa yo ko na fati pina bina mo kantile ba na nza me asoti nenga mobali na mo topi na ba prière nanga nzo ne toka 200,000 300,000 esilo kimi osala biso bon point siko yo pona yo soki lo vesimba te ça dire za ba noko ne baza mabe to bino basi pe bon te biso sto mabe mais mingi mibali mibali puhani to na lobi makambu ke non relation zo simba te na sangisi na binationalité te yanga pe na bi mibali na chilika to oba uta ba ya ça dit na chilika ba congolais te na chilika ba congolais pe bana ba pétasse na ba oyo longa la bangolais ndeni eza américain pe asa pe na escroquerie na it moi américain na escrocate tanda pesa no micro pa ya Gel la diva oyebi ke na ebeka ke bino baba sibo mi côté la bino mo Gel la diva boni oye mama oyo sekisa siko na bi Jaël to kende pa tozonge pa et là c'est important ermo beaucoup ça quand soza par exemple na papicho zaka na papicho alors que ce n'est pas le cas peut-être na ndenge toza na mboka oyo bino ba basi ndenge ba mbali ba réclamer
parce que jour non sang ça bas na mibali awa na osenga déjà que bitumbe bimate pour basa bat baza mibala bat baza ça dit bana mibali ba olela na kombo na bino bo sang ça Patrick Papicho Patricio na Fabrice na João wana so ba komba billet omoni oya bisenga ba komba billet ozo sa tatom sous 3 4 noko na mbala moko yo moko et tu arrives à gérer ce que simbité bino bango nyonso ba ke na mbala moko alomoni mobali ma omoni mibali mabe pona nini relation amoureuse na ba génération na biso lelo surtout na ngola ezo simbaté selon Jaël la diva. OK, merci Miss Girl. Jaël la diva na zele pena opportunité opona loba. Oh. Oui. Yes oui. Na zele mouvement. Allez monsieur Bongi. Moni ce qui biso. So nous allons biso parce que la charité bien ordonné commence par soi-même. OK, merci beaucoup. Non, nous avons comité na kati. Vraiment. Biso ba fille. Ce qui ba relation est aussi mbaté. Na ba personne na ba garçon. Parce que ba garçon ne va ni tema mabe makasi. OK. Imaginez on va garçon mo ba yo linga yo. Et à présenter yo. Vas-y. À présenter yo bolingo. OK. Soi-disant. L'isa pour nous soi-disant bolingo. Oui, ba garçon lelo. Ba calculation mariage. OK. Ba calculation te ke ote to balana. To vanda ba calculation boso ko bota. Moni. Mais erreur oyo biso ba fille le to sala ko mana mikolo. OK. Ah mais moni nzambalo na betela na la diva maboko vraiment de Christ Chibango. Zobi mana mikolo na volonté na biso mo côté. Oh, obebisi? Non, non so na de côté. Donc mana mikolo na volonté na biso mo côté. Garçon moko to tandeti garçon moko ya 35 ans, to 33 ans. Ayo linganga, apesinga ba parole d'amour. Apesinga ba projet na ye. A convaincre motema na. A convaincre motema na nga na 100%. Mais na 100% wana aebite ke mwasi aliaka. Aebite ke mwasi alataka. Aebite ke mwasi asa na famille. Aebite ke mwasi faut za soin na ye. Faut za soin ya mwasi. Mais ce que mikolo oya ba 50. OK. Ya ba 60 tant ba olinga biso. Moi mikolo wana bazoyaka bazolo ba mingi te ta fala ta fazi to banangola. Ta fala ta fazi alingio na 12h. Maya batanki oyo. Yeba ke na 13h okomona makambo. Alingo na 12h na 13h okomona makambo. Mais ko ezama be batata wana mikolo so tolingaka ba fi bolimbisanga tolingaka to noto pinanga moto lingaka biso ba fi voilà ba fi au moins na mission oyo ba maman ba opesanga raison ba fi ba condamner. OK. Oui, parce que biso ba fi tant tolinga mikolo imagine nga na zaneti na ba 25 ans. OK. No linga tata moko ya 50 ans ça qui va 60. C'est ça malédiction. Eza malédiction na mona bolumba tata nanga. OK. Mais lokolo ba tata bela so ba iPhone ba kabelo do senge ba 100 000 o discuter ko tuté o peso mbala moko ba tata ne ba mesne berre. Ça dit ceux qui bolingo simba te eza po bino ba fille bozolanda plus intérêt pa ya ba vieux. Ba garçon ozo solo la bien te po garçon o linga yo na 12 na 17 ans beso petit neni na Barcelone. Mais mon na bar Amélisio ça dit ba noko ya lelo bazana projet d'avenir te voilà. OK. Bazana vision te ba garçon lelo bana vision d'avenir te. OK. Bon on dit bazana ba kana posa ba fio se ba dessin na ba misa. OK. Ba bota na bango ta moni film wazongere na bandingi na ya boti na ye. Mais ba papa wana te. Penda diva na kachote. Voilà. Eza na ba garçon mususu, leti ba garçon lelo. Yeto bakaki lelo
po ba garçon bozolo bana pe boza na plateau na bino ba garçon pe boyo kanga boti ko linga basi na intérêt no bo linga subiso surtout ba obiso to sala raté bo linga biso te bo ta biso te no bo mo linga kutem su fimo ba social fimo alukaka fimo baza makambo petana makambo ya na lingi petit mwana makambo mabe yo habite makambo nazo zoano yebela ngotina te oyebyango ndenga zo zwila ngote voilà meto jogara batu te neti master nanga lobi na diva bike batata elo ne mimi fiana pa batata mi bala âge de mino ne ba mi ba na biso voilà bokoma no ba PD que mi bala so ba PD to bala banani yebele donc mi bala génération na bino mingi ba ba PD mais oui mi ba na biso mi bala biso photo bala ba PD no kosa point surtout na Luanda ki PD za no makasi nga ke Congo te nga ko solo la awa eza makambo ba diaspora même pas no PD mais pardon nazana relation mo boye relation wana a linga ngatsika pour tout cela kana téléphone mo na garçon ma fiba mbebo que ça fait mbebo après jour so nza malala raté ayo charger téléphone ndako nanga ndezaka mutu mo ayo charger téléphone ndako nanga tout mon micro apo est-ce que moi bien OK message ekoti na lande na message ne mais non ni bosa so mi bala ba vie na biso mi bala ba âge na biso mi bala photo zala na binosko to bala banani photo ke pa tata wana bo bana ba basi na bango sko ba mama na photo biso to tia bo ba mal à l'aise o ma ba muni mobile no chérie mo ba linga yo no ko bimite linga alo bana mobile na miso ana bana mboka akomela bi ça va chérie baby wala pa zongsi bébé ozapi y habiter oui bi kinana ndakuti mais bi oui bi ke non manqué ouais to moninga mobala pesa ba tendresse abongo bino pe boye mo buza pe na temps o sala ba tendresse de génération na bino lele ko pe moi pasi ozo moi testo mais to mesala hier mo bona ba kisasa na biso wana to solo to ba diaspora Kenny o bi gadake ba linga kiyo et yo plus jeune fille bo bois kama no ko tam sa na ba forcité oui bien que moi tongo moko boye ozaki puis moi na ba midi moko botini moi testo chérie tu es où est-ce que tu sais que je t'aime au moi contrôle t'es ça yo sala ngo ko la te yo sala ngo voilà oui bien singa oui ba noko na page yo lobi mamba ki pédio wana babi oui bien bana mibali so ba sa makamune tu ba basi basala ngo na idée ke ba lekana basi na ko sala ngo ba pédio zo benga ba pédio na basara na tendresse moko boye o bien ba basi de eza tendresse cité eza ne ki fenea surtout ba garçon zaka eza ba benda beauté te pedura ba pédé botika vi o eza ma bé ça dire zela bébé zela o me ba pédé wa o me bino c'est très fort o bien monsieur zela et que naka boye vraiment na yebaki na kamana mo a pédé OK na kama na pena PD na bikeka ke chérie mo ba oya o kosone tiki alingi yo mais na kati nga ba jemo boy akosaka pe ba PD ayaya elo nyo bolanda na biboy to ko sola mama ki PD na ba ki mama lesbien mais na émission mosusu comme to bandi boy pour sa première épisode mais bon changer de bo ba peka te ke no ba biba la génération na bino bo simba te pour ba PD ba ko ba PD ka ba mandia nyoso na kaka po anini posani en couleur asalela yi yaya omoni nga na ebiki na mbai na mo boye abwaka mbai na vrai jeune mbai na yaya so na na osungo so mbai na nga chez na nga oh ya na osungo pourquoi pas oui na conteste yo lobi wana na quoi tu en couleur na conteste yo lobi wana oh mbai na nga ça no tindele eza pe belle msoso zo ba génération na bino wana bazo préférer peut-être baza na bon pe na ba relation mo boye ba peut-être moi ba jeune maman parce que moi maturité et puis bah tant sous moi moi intérêt mon robot je voulais bolanda rappeler ba père moi ba génération mon robot eza nango bongo te parce que so bi ba pour ba bibel ton ya ba bango ba loba ndenge biso ba benga biso ba PD pa bana basi wana biso pe bango lo basi ya génération na biso bango ba les idées ça dit ba comment entre bango ndetinga kokoma lesbienne na ozana mbali te
Parce ni mobali lesbienne, ni pédé, ni mobali normal. Parce que les lesbiennes ont ça en l'aide. Et nga moroti. Oh. Passe le micro. En couleur, en tout cas, vraiment. Oui. Au moni, n'est pas vrai que non, n'est pas papa va sola bien. N'est pas lesbien va sola bien. Eh, s'il vous plaît, les lesbiennes, mais la vivra dans bango. Oh. Ça fait plaisir. Non. Oh, tu es au nez. Ah, camarade. Oui, ma camarade. Ah, ok. Au moni, ndenge ba garçon lelo bazanga notre bazasuna tendresse te. Ba sero ni laki que non, dit ba 23h, ba 22h, chérie, ça va? Journée l'équipe bien. Ba sala ngo li soute ba. Bien fait sala ngo soute. To sala ngo c'est parce que ba garçon ya lelo ki lelo. Ba préféra ba sala ba maman. Toi mibali na banga mibali. Ni pe basi ba préféra ça on a basi. Basi basa na tendresse à makasi ko lekana mibali. Ba tendresse o mibali o basa zanga pa mibali zanga pa basi. Yo poso ba tendresse ngo? Non, ngai te. Ah, ok. Na vona bata bongo en couleur. Ne vona bata bongo. Très bien. Mais si koyo ndenge zana ba garçon qui pédé ou mona bo voni pes moko boye. Ozo kanisa neti ezina neti ngai na zo na oloba o ete comme mela ngai. OK. Na vivana garçon moko ngai camarade na ye. OK. Abande ko na ndako na zo camarade ya mobali na ngai ankule omona seze awe ngana ko komela nga. Camarade de mobali na ngai ya même moral mais nga kanga bango na mbetu. Wow. Moninga lelo na ndenge mabete. Des garçons sont morts sur la table des heures de temps au monde mabé. Ndenge mo pe na ndenge mabete ba basi pe so bozana ba bo ke ko suba nzela moko na mo mabete. Non, na vivra te. Ya ndenge moko te. Ndenge moko te, ça moi c'est un esprit lesbienne. Et ça moi c'est un esprit lesbienne. Mais j'ai la diva, on comprend un peu ndenge ozo au ça intervention na yo. Monique TV za radio te. Moi j'allais juste savoir. Oui. Ceux qui ma relation à biso ezo simba te lelo ya génération oyo c'est parce que l'intervention dans lobby kenote banoko balingo fungoma te. Et puis de banoko baza tendre te. Ni en couleur à lobby eza po ba mibali ya génération na bango ba komi mingi ba PD. C'est-à-dire baza sous ndenge et puis ba yela bango de un esprit ya bolingo ya solo te ba yaka na amour et intérêt. Ça dit non qu'il n'y a pas pécho pour nous anaïe et non l'amour vrai. Au moni lelo, on est sur vérité. Ma quand changer baluka. Et baluka. Et pourquoi baluka? Et baluka pourquoi? Ba garçon ya lelo. Ba lingi ba maman. Pe biso. Bolingi ba papa. Ya lelo. To lingi ba papa. OK. Ba garçon de fungama pa afité. Et ba fimo ba fungama. Et ça fimo de ta lingi yo. Ni ça j'allais la niveau que c'est to lingi ouais to lingi nga personne na lingi na lingi oui ça émission bolingo bato pe ba mona pena la verge la vie parce que so o moni ke bolinga la vie no bolinga so lingi no pena bolinga s'il vous plaît. Oui so na lingi mais ce que ba garçon on a ndé ba lingi te. Qui pédé, mais qui pédé? Miss Gang. Oui. Et un garçon mo ba uti Congo. O katolo ba ka ke te bi biso na Angola ndi ba se comporta mabe. OK. Et un garçon mo ba uti Congo. Ayo bi ka tonga koti te makone aw. Mo wa master ni ba ebisi atuni wa ndeni ambo kekena. Ba c'était ambo kandi za beso kuti mo sa fute na nda kuna yo za ra makasi wana kuna ulukele mbongo nda. Yandaku. Kolia makamuni oso etalié. Donc il y a aussi garantie Sili ya ça garantie Sili nda mama Toma. La garantie en haut. Yeah. Oh. Nepsi oyebi na Congo yo sala bolingo wana teke ovani pe boyibe pe moi simbongo moko boye paso maka msusu pushtis. Oto bana Congo mais moi mèche. Ba grève.
mais tanga ye kama na bise ye pena yene na bolingo pena ele pena sona mo bolingo alinga kutana bo petit na mo boye ba me mama na bango tinza ma osunga ye msupa yeki na idée ya voyage voilà msupa yeki na idée masasa mamna ye mais tanga komi na mboko akuti bato baleka muwa tozanga na bango awa ya basukola bi maya muwa maya ilia asa oh te ya oh ye yo nino mema makambo ni chomuna ngokoko abiso kina boete abiso neza boye petite moi za na palais na ye yo za ra makasi na futa palais kolia mamutu petana lukati oh ya yo zo ba charge ndeni ay noko pena pa ko lelo lini azo solo mama makasi jo obe 6 mois na ngole umela te mama papa akimine ava 6 mois ko kadira ya boîte akoma beto da mi pepe ngana ekomela te pour se komela na chelo poison o dede mtabeti mu pepe o chelo poison ni iboyo solo pala nga sérieux ça peut gérer ya baba momé ça que non va joke boulot boyo bimilo ka parler to kimino kama na nga pasi Barcelona oyoka aibi kenga biloko isama te nga pene isama te chapena mikobo ba yoka yo pene ngozana bato nyoso bayaka na nzela couleur era ngo boya merci vraiment Nick boyenda en couleur donc prochainement non beto pena jeko ni na beto daba kalki na bia mo mbalo jeko na mindeni oso vanti jeko na bo mama kendo wa bati batara basi batara mibani ndia kine kwanda na ndeni bona bebe sa vinanga yo pena ozo pena kombo na mwi jeko ta mwi jeko na pembe c'était pena akoi pou c'était moko taya oui, puis makata j'ai côté. Soit nakota na biloko na e. Ah, tu as coupé pas ça qui m'a. Mais jour en Kandeni. Ya. Bolingwa to za na Congo. Merci. Banoko vraiment boyebela mbela ebeti. Ngana salika na opar na ngai. Za pe une manière ya bien nga ko alerter bino. Boyeba ke no ba petso boke na rekota ba bala. Jour ezali. Ba petso na rekota ba bala chez bango ba pe ba ya fashion. Oui, on a d'abord boule bana ngoti. Vous avez Jeko na Damas. C'est-à-dire on s'appelle Banoko, ceux qui ma relation aussi batté, intervention il y a ba de combat c'est ça qui est. Vous appelez moi exprimer dans la carabama balo bugena okota petite sœur baza déjà peigné. Pour ceux aussi batté ba réclamation na bango pe mingi bino boyo ki bango. Oh ba eza belilingi na bango te. Eza bango mo mpalo bi makambo nyonso. C'est-à-dire bon bongi ça peut pour kopango ça net mo ko bonga moi bien. So bongisi pété boke na bino kande boke na bino na pe mboka esa kande tika moi ja soki mutazangi bolingo abomona yawe te moko ya ba recommandation na biblia donc premièrement linga moninga lolenga lo mo milinga lelo banoko bazana jina soin ketcha soin mais momi na ye moi talo mo boja quoi donc na ebité ba mondiro basi bolé na kombo na bino na on se rappelle na ba ndeko mibali awa bol bino pe bolé na kombo ba ndeko basi bo pesa pe ba opinion na bino pourquoi vous se comporter bon envers bango c'est aussi maté pourquoi bango peut se comporter bongo et puis se comporter lolengeni quoi voilà dans la limite na au milieu du village et puis fait des comptes nango to sangsa bandeko basi na bandeko mibali nazo loba déjà émission na bi que ça déjà patrociné n'est pas ya Ruby Visor ils a patrociné et pas ya bateau et senga non faut ba kayesh ba mettre pe ba pumba bazala na plateau pour na boyi bitumba moi ça mutazali mo wala mutazali Manzoto ne ezalate pour pesa kanda. Vraiment votre mot de la fin Nick Wende nabi micro ça non pas j'ai la diva. Moi rapidement bato balinga ko bazomo ba mbote pesa la bango bien quoi. Oui, premièrement j'ai salé ma mère, ma maman chérie. Maman les gars 5 quitté. Merci moi. Elle a mis ça du cœur. On dirait j'ai quitté ça pas si pour ma maman d'amour. Na pesi mbote nanga na si jandonga la réalisateur boko ya moi si vraiment. Jeje Ndongala. Voilà. Fils de général en direct de Luanda. Ok. Ma grande sœur d'amour, Julie en pauvre à la maman. Moi si à mobali moko. Lembi. Ok. On est pénagé confiance. Mbote nanga moko pe lisusu. Ok. Malgré mais pesa paye mbote moi chérie azate nana caméra azate babe zate
Passe le micro rapidement, Niki Bohende. Là, la ration, il y a la gueule vraiment, on a habité, quoi. Vraiment. Na opesa babote na ngai. Ouais. Si jandongala. Mobala mwasi moko. Homme sérieux. Ya na pesi sumbote les grands artistes. Mobala mulaye babi vedi mobala mulaye mobala pe mobala yebi sumuti. Blaise Tempo artiste. Donc to ensemble. Donc vieux. Na pesi sumbote na kamana ma copine. Pasi Barcelone. Na pesi susu Madebo Bambote Bele. Na pesi Chesco Patrick, grand réalisateur ya Congo. Vraiment. Et c'est Bambote Bele. Na pesi su Moto Pamba Bambote Bele réalisateur ya Mboko ya Mboka Congo. Mais tozani awa. Voilà. Donc, on est là, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Tous ensemble. Nebi qui m'en bien et salama. Très bien. Merci, Maramba bien et salama pour Aïza Mission du Cœur. Chaîne les Mission du Cœur, fait tout sur la Mambotali Motema. Ça dit Mambotali Motema, et ça pira Mambotali Bolingo. Yango to sola, il est to solo libo. Héritier Ndombe le fils ya papa, nga ba bise nga na les gara 5 quitté. Héritier Ndombe le fils ya papa, la loi est dire, mais c'est la loi. Nibe que c'est quoi qui mettre Edo au moko pouvoir judiciaire, n'a pas son moté Sigozali. Si j'adonga il y a 6 ans, on a écouté ça, compté, t'es pas un réalisateur à parler. N'a pas simbo, t'es pas maman, j'ai tout dit, tout. N'a pas simbo, t'es pas l'homme de Dieu, le pasteur Beste Kibakidi. N'a pas simbo, t'es ce que je mieux. N'a pas simbo, t'es pas Jetrina. Jetrina, Yitu, la fille à papa. Andrea de Luanda, si j'annonga la vous sali. Bien. Alors, prochainement, tu vas avoir pena banoko, tu vas rappeler doléance. Et puis, tu vas sabango. Pour Marambo qui est bien. Yo yo yewe misigara télévision yaka kotale ye bakura kalo kondo macha bonde ngongwe yake ye bakura kaba. Ouais balobi Miss Girl TV et surtout bolandaka émission awa biso quoi. Émission ba diaspora balobi na kata Luanda balobi to s'abonner awa Marambo bien ça. Émission ya bien ba mamwa kitoko bozo information nyonso ya kitoko ozo na kata Luanda quoi. Balobi Miss Girl TV. Soin au senti chaîne. Pardon, les bango quoi. Miss Girl TV. C'est beau s'abonner massivement à Miss Girl TV et puis bon la émission OT. Non, ma solo ya love. Donc beau s'abonner kaka na même chaîne. La Miss Girl TV. Miss Girl TV. Donc beau s'abonner na la poste la vie. Je vous aime beaucoup.